Aïe, balinga kankechi, balinga gali mono, balinga soda na bango yo yo yo. Elo kango yeye, toi pe na swate, ba fane na ngayo, biso nyonso to sabone. Massivement na kati ya Congo Média TV, na beni ba fane tout, avec les filles là, nous donc ba tout balinganga. Baetu balinga musala nga baetu bosepelanga na musala nga baetu na sepelisanga na banda leso ko molanda nga lisusu bien bien donc bomona nga lisusu bien bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV eza chaîne oyo iyi osepelisa biso osepelisa yo totalanga kama na sengi abana siso bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone sur Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabunji, Banouzi Amboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Eh ba na Londres, ba na États-Unis, partout dans le monde, France, ni biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabunji en direct de Londres. Babito s'abonner massivement net na film. Allez Congo Winner TV, Sarah Kabunji, abonnez-vous massivement na Congo Winner. Il faut bien l'émission qui tourne Vous s'abonnez massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, ya yemoko la Cléopâtre Sarah Kabunji babi moi soit l'équipe ngolo na moi. News la carte na moi peut la bien honorable René Makondele donc tout y est donc voilà quoi. Juste pour nous web Sabino qui est beau s'abonner. Yaka na Congo Winner TV ya boss na biso Sarah Kabunji la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolo nelengi balobi na chaîne wana ozala jamais déçu talara yemoko. Ouais, c'est Sarah Kabunji la Cléopâtre. Suivez tous la chaîne, la télé Congo Winner TV avec Sarah Kabunji la Cléopâtre. Bonjour, bonsoir, et bah oya bisonio soya Congo Winner. Bonjour, bonsoir, et sikawapi oyo ezwami bingi ndepe bino bolinganga mingi. C'est bel et bien votre humble servante et grâce lutama autrement dit Madera de la presse maîtresse. En tout cas, le lot encore nde bomo na boye na landela kibino moko ya kati na bino oyo bolingaka mingi oyo bosepela kana mingi oyo tant susu boko découvrir encore et encore. Il s'agit bien de mon invité et parfum divin en tout cas de Wenge Musica Maison Mère Yangia Madok wana et ndakwa munene ndakwa mukiete Isaiah ba j'étais dans ton disco de to sombi qui sa makanisi na biso musika pona vraiment ko solo la avec parfum divin et parfum bonjour. Bonjour Nayo, bonjour na le big boss le roi de la forêt patron ngai. Bonjour na maman Sideshi Mampata, balobi maman ya Wenge, la maman d'Exaucé de Glady. Bonjour na batutu bolinga parfum divers et puis beaucoup plus particulièrement na Igenzing en voie de la rouge Black Panther prophète pigeon ya maman Andi Molisho. En tout cas yo ke sike bandeli bolinga ande ige mingi Igenzing aza muto yo ngana yembeli nzembo et puis azui makamba main Igenzing en voie de Black Panther de la rouge prophète pigeon ya mabaya batu ya maman Andi Molisho la brésilienne na lingé trop parce que pas linga nga trop. Au ya salia réciproque et ces félicitations et ça la basi comme on a musicien mobwe atambola la alliance ndeti ba jeune garçon ko abino il y a solo donc misko ko compter bino ya compter o ka pena ke mutu mobwe musicien la alliance et félicitations. Merci beaucoup. Ça a part mon responsabilité na vie quoi donc ça a part à responsabilité. Non du bino pena ko signer. Oh mais n'habite ende to vivre na mokilibo suka en tout cas mariage eza moko ba sacrement sur la bosanité eza mabete ça a pas responsabilité so et pesa melio faut salango salang quand même na moi le lenge nini moi ndé bando betela lisola parfait et on peut ba solo. OK, est-ce que on va
allons-y te na loba na te ponga na lobi na ngate na lobi kaka mais ça na moni on te que ça ngo ya ma basolo n'est-ce pas la Cléopâtre Sarah Kabundi moi ça Moselou n'est-ce pas mambrango to bando loba quand même azana mon respect nous voulons parler un peu des parfums du vin parcours à parfum parce que le lot moni parfum kaka na wenge musique à maison mère déjà une année et demie c'est déjà beaucoup na kata wenge mais ici ka plus parfum outil parce que tout moura parfait maman bimi ma bimi arombi wa yokana ya ba jeter en passant Carlos on vous l'envoutulu vous tout l'envouluzi comment moulaï mais zora salam Carlos on vous l'envoutulu l'envouluzi moto moro bien et puis ma samara saladin le tenant du titre na musika parcours na vite fait ngana bandi na collège Saint-Joseph Elikia na Gombe awa kuna nakendaki en tant qu'élève nakende otanga et puis écoutani que na kati ya collège orchestre mozaki donc en fait ba collégien ba se réunisaka so comme une tango ya manifestation culturelle moko sous l'encadrement ya Bena Biso azaki préfet na biso à l'époque Abbé Bonaventure là où na bandi wana et voilà toujours pressé ton ebeko à l'époque on interprétait beaucoup plus ba chanson ya wenge musique à maison mère tellement pe lenga wenge ngo pe zali déjà na kati donc voilà et puis aussi ça na biso wana. Moi, je suis allé à l'université de Kinshasa pour continuer mes études, pour ça la médecine. Na Massanangaï, son excellence, le ministre Yves Bonkoulouzo, là aujourd'hui, ministre du tourisme, vraiment coup de chapeau, mon cher ami. Donc, mais malgré ça, orchestre c'est moi mon parti parce qu'on ne pouvait plus revenir dans le collège qu'on prestait parce que le collège déjà, il y a un groupe, il y a collège, il y a des collégiens, il y a des élèves dans le collège. Tout ça, les groupes Libanda, comme dans Eclipse Musique, on a qui comme président, on a Massa Berger, Bob et consort. De évoluer tout en étant dans l'orchestre, on a sali connaissance, il y a Master Moro comme Tony Chege. On a l'ourageti lelo na mona gesouté. On a qui moi Kenda Kenya en tout cas de là où tu es. On a évité ceux qui a tabato ba ebio au land d'émission. Na lugago pena même par téléphone ça nga bien na sur la nayo. Tu fais partie vraiment bato ya bazana histoire ya carrière nanga. Et puis à Yerobenganga pour na Kende first class. First class en fait c'était une pépinière il y a nouvelle écriture, il y a Papa Wemba. Na ibandeli na moi kilo pour na okende mais obika quand le dessin t'appelle c'est plus fort que soi-même na okende intégrer first class na ba massa lokola ba la 10 couleurs massa na moi ndundu la 10 couleurs persona matika biso ça fait plusieurs années aussi et tu évolué quand des arts na ba dadi kaniki tu zaki mo ebele tout en étant na first class massa wana ndundu na lo ba wana yezaki cousin ya Lacoste ya ebsanga mo comme ça no ye na ba yembeli na yo lokwa pe omeka moi okoma ezala mieux na tout sona kulutu na ngamo ngabia nani wana na kulutu na mo beta na wenge musika maison mais comme on est Didier Lacoste ouais toi mais mangai kuna na ndako na ye à l'époque kulutu ovanda na salongo si je me trompe pas donc to kende kuna to travailler na ye mais biso na biso na first class ye pas zani na wenge musika maison mais calcul kana ba nganzambe wenge pe nzambe na okende ni wenge tant zo kende et puis ye pas longa wenge musika maison mais fala ça l'orchestre et au ça l'appel na biso ngana ndekone wana en fait ndekone wana yakine oboya bon wana ke na ma famille mais moi enfin j'avais décidé que na kende na okende c'était en 2007 dès to bandi groupe j'ai fait 11 ans là-bas en tant que chef d'orchestre et voilà après 11 années il y a quoi 11 années à préparation na ko frapper porte na musique à maison mère et pesa melinga ip donc lelo ça fait 1 année et demie et puis la chance a souri que Natie Sunze mon formidable titre non sans conquérant on a Mbeli Gentinga. Je pense que nous aurons le temps d'en développer quoi. Okay, en tout cas nous allons vraiment le temps de développer yango et yakoyeba et pourquoi parfum du vin vraiment koya baza ebele ya obi ke wenge pe bo rebele bo ebele parce que confiance nini ouais ça mais est-ce que batu pe bana banano et puis na yeba ka mutu moko oyo na ndo yeba ka ko zo ta ba dense bo 3e c'était c'est mon génie mais lelo na oki parfum pe na nzembo mo ya kitoko ya Igenzinga et ça m'a aidé nini pour gagner nos motema pour gagner nos motema papa apesa o penzemo Christian Kabongo le carmateur oyo yangwana le slimon le banquier yoga mamba Igenzinga en vente de dollars rouge Black Panther prophète pigeon et bandi yango maman ndi molisho la brésilienne c'est-à-dire na mona ngo na benga ngo grâce na benga ngo chance pour na ngai weranson na sale lo mo na vie na nga na carrière na nga na robosa na ngo jamais à peine arrivé 2 mois tant qu'on aille le projet formidable tendait vers sa fin déjà mais ngamo ko nazo mi lo belankati nga nzambe na ngai ba pesa nga ta vocal te na sala ta solo vocal la pamba
mais un bon matin pourtant na koti na sala pendant 2 mois na kende kuna sur ordre na yemoko na kende na parler na ye lundi ti vendredi ata pona ya la zamba boy na kena no kuna na nunu ayembisinga pesinga formation accélérée kande zalaka et puis na ye répétition ce jour en répétition et moko musuka nde zalaka na ye kaka na ye ba pété soki loni nango salemaki na monaka o meka pe monga na meka pe bon meka na lo mo boy ma vie était sans toi comme un nuage gris. J'étais seul souvent, mon cœur assombri. Mais depuis que j'ai connu Genzinga dans ma vie, mon tema nanga est comme un temple à bonheur. Hangenga kande lokola minzoto holi kolo. La kisanganzela nalanda kayo. Natambola pene na yo sans m'éloigner de... Si ça écoute tout, na comme ba côté sur la bonne sanité. Abikata, abisi poya za na studio na palais. Abi l'ingénieur abi fongola studio moi na zo tanze moi formidable bi na faza te jour ango donc ça grâce ndi a permettre que pour album formidable les albums ya Ranson ndi a permettre moi quelques musiciens na ye o ye mon muteme tout sami pour que batia banzembo ndi parmi ba mission ya ponaki ngape na zana kati lelo et ceux qui parfois ngaba mitala o mibenga nani ya wenge o mutamutayaka na basirno na ye o nazanani ya wenge nini ya wenge po musuba mibenga ati lelo ngana remplacer wata na wenge siko yo moko pena na chance yosu o mibenga uzanani ya wenge Clément Muzolo Gento moi sana Clément Muzolo Gento na Londres pour ça d'homme na lila bige ngale zara parfum d'hiver les fils du roi ngale zara les fils du roi dans le cola ye moko papa le roi de la forêt yosu no ka les fils ngale zara les fils du roi sinon moi na tel le wana article défini pour définir ngapena bien quoi. Le fils du roi parfum d'hiver, l'homme de 100 conquérants. Pour dire mon 100 conquérants de Mikolo Makam. Et comment ils ont passé na kati ya wenge musique en Djamba parce que bon on a ba ranking na bino mo on a ba problème na bino mo ya bino na bino. Mais comment ça se passe déjà parce que boza combien ba pesa nzembo na kati ya formidable. Ba pesa nzembo na formidable, zu chef na biso Papi Kakol. Aujourd'hui Bicoride Makaba guitariste na biso aujourd'hui Igo Santé aujourd'hui Nicodème aujourd'hui Café Room et puis Nangai tout ça le quoi 6 toi le quoi 6 pour album formidable les en a 21 titres donc biso 6 wanande le roi de la forêt a Ndimaki qui a tout signé ba titre na kata formidable le ben maramba ba rancune et tout bon na habitenga depuis na koti wenge na vivre de mon côté na vivre motema mutu sanduku en fait mais na vivre na nous rancune te vis-à-vis na ngai donc naza bien je pense j'ose croire naza bien na ba collègue tout croire ouais j'ose croire je parle de moi parce que nabi motema mutu sanduku to ko solo no bien boye peut-être le fond na yo kati na yo na habité vous comprendre mais na boye na monique tout soto na biso bien voilà on a le bi j'ose croire que problème ezate naza bien na wenge et puis bien liboso ça que Yemoko le roi de la forêt, président Nangai le roi de la forêt, a payé accès à Fongolelinga Motema pour que na s'imposer pour na tia moi cacher moi marque Nangai pe na kata wenge, ils a déjà le mot ya munene son patron Yemoko, il y a le roi PC aval et puis ba collègue, je pense que ba s'adapter, tout va s'adapter na bango déjà par rapport à la situation. Moi si je suis un bon pégué matara makasi c'est un plaisir. OK. Siko. Et ça m'a fait un mot vandi. Oyo comme ici qui n'était pas besoin quand. Et ça parce que mutu so za kaso oyo comme mutu boy munga moko yimba ese ni basho ko. Na bandinga kana to ni ndinga na. Est-ce que batona basa? Oui, en tout cas, peut-être qu'on a trop kala. Donc trop père na biso wana kala, ba espéranga trop même les kokoma, surtout les yembele goût ko lobati. Parfois c'est du sanga et c'est belé. Mais moi quelques combos, papa le la Carlito là ça, papa Kantani Boma là papa to kulutu, gâteau bivins, papa le la feu de baba, El Shabab paix à son âme. Abat na yoka trop, papa Wemba paix à son âme. Nayoka etro papa give John Olo mansanga donc nayoka etro mo batu nayoka yoka moi trop bango wana donc moi ni salowe ba ko na makasi so que ça le roi mutalo ka ebete le roi Messi to Cristiano donc bango ba ya ba ba grand donc mutu wana so pena ana do wana na ko foza na il faut ça inné après au mi pesi na travail taliba tebe sale na bango au moins ko komana quand on fait un peu. Et moi, c'est quand il y a
papa Carlito parce qu'ils ont la passe ya mutu soko ba sepela na Carlito mais no yemba bozwa Carlito pona kozwango ou pona yemba ngo c'est difficile hein lokumu ya mbongo ekomataka pepa naletikali mpamba basatu balati sutani bakoti mombongo mpo bakumisa mbongo basala bafeti bakobanaki mpona mbongo papa nanga omengo suka wapi. Voilà, papa Carlito. En tout cas, il n'y a rien à dire. Hein. Compte tenu Yanga, il a un peu de félicitations. Merci. D'ailleurs, pour la tête, il y a Kitoko Yanzemunayo. Merci. Et malgré que l'album non ton monité, merci Pinza parce que ton moni et ton comme ce qu'on se sentir aussi que na ouege musique un peu na moi batu bakomara malgré que tu es bagi craqué ba oba que ndaka to mala peu regretter et mon beau et puis n'est-ce pas et mutu boa que ndaka no yemba kitoko mais le to mo na pe ba parfait divin parce que yango posa oza beaucoup aimé ta batu basi comme bali eza na grâce ngapela basere mpe balingaka mwa trop ngalinga nzambe to mpo nzambe nde apesanga voi nzambe nde nzambe kaka na inspiranga mpe trop na mwa makambo ebelebele oyo nakutanaka mpe na vie na nga nzambe ko en tout cas nzambe kaka nambalanga liboso na mwana musicien omikumisa nzambe makasi na namona te nayebi ke bamusicien nasazaka mwasa asinga mwa nini mais esomona lea ngana otanga na kombo te poto balobaka ke o musobanga parquet tanga kombo ngabanga na parquet te mais na otanga na plaisir sans plaisir lukanga na kombo na benga musicien na pena tuka na pesa na kombo na e sima mais na ba boete parquet te mais pardon mutamta bomba ouais je dis merci beaucoup et à Batunioso au Balandaka biso merci beaucoup na ba oyo bazo ki ton na bango pena pona biso merci na garçon oyazaki sima ya caméra et fiston dinanga wetu merci beaucoup na yo merci na René Makondele en tout cas Dieu Bamboka oyo merci beaucoup na yo c'est balia banga no na tikeli osikoyo naloba natikeli au plateau nanga natikeli au micro nanga oboka ba oya yo so si sezongisenga ka cameraman nanga micro. Merci beaucoup en tout cas ceux qui nzambe azongité tokokuta na lisusu à la prochaine pour la prochaine numéro lisusu et contenu nanga bo s'abonner massivement na Congo Winner TV et beaucoup monango parce que tomemi bango kakalik bye. Ouais merci donc 00243 89 44 637 00243 89 44 637 la Pessimbo la Martinez le moi c'est Zanga Mbanda la moni bongo Adangumbu ancêtre Black Panther Igenzing envoie $, rouge prophète pigeon Black Panther $, rouge Igenzing envoie le prophète pigeon et motema bato maman Andy Molisho la brésilienne. La PCO vraiment beau, la PCO beau, la moni Leslie Mango le banquier, Christian Kabongo le carmatero, Nathalie Bongo la musique, la moni Carlos on vous la voutou le vouluzi, sagesse te ka yango wana ko jago to les pétroliers H1 Michael Pondi, Clarisse Luba qui j'avais katen de Francis et ouais ta papa chansar jamais na bosana Dieu tu ka le courager moninga et tout ça tombe dans médecin sapeur. Les adas de musique la nouvelle génération mon balinoë les combattants de parfums d'hiver qui trop c'est l'info mon à Paris. Vous avez belé dans aussi ça. Gaylor Katen de la clé de la ville. Total respect à Gaylor Katen de la clé de la ville. Gaylor Katen de la clé de la ville. Parfum d'hiver sans dimanche pour l'action à open mon na Clément Mouzo le gent on a langue. Saladel était là du titre. Merci à trop vous belé. Voilà si ça veut tout ça pour comprendre quoi. Merci.